tant que côté ndako nzambe bozo déjà ba cadeau est déjà disponible à Wanambanza ce que to bininda kwa nzambe ba cadeau maramoko endeki tozala na retard te ce qui ba cadeau ça na musika tozala nango déjà à Wanambanza. Merci beaucoup. Njumama ini bilonde shela bune na bajito ko minu bulonsi ni mutu ni matetu kwa isani programme bigadi bimana kutuhesha kwa difumachi jila wa muchi tubachike semu ya imamanu kutuambila malu masoko kana hatu wakatu ibamanya to muntu yonsu mutu ishibwa boss wetu tuliba confirme wase papa Simon Kimbangu kiangani ujinsambi nyuma mwimpu na shewe umusu na sheku imusu to kikai muchi tubachike semu bakari bamana kutupesha program bajibu bena mashini bashikisha seremoni eu kunyima boss bwetu tujitubwela munzu bwa nzambi emwemu katwa kunenga to malo sinikala muchikosu hatu dituhatuka tuloka bidi mwadeu resha papa oner kitwalukila boss bwetu tubasha kuhitani bitu dibala nabi bwakulu kulambula nzambi wetu muntu yonsu ni chintu chende bo mushindu di mulongolo la makado yonsu tudibalongolo la bwakulambula nzambi wetu nanko mbashala binjila bajibavu ni mashinyi basemene bwakumaini mbanganyi mavile enyi yonsu tubimanyano mumilu bwemu njimaini chene makulu kabumvula to chena nkayanye to kutongo shilana mwishi nimpesha mwane tukulusekalwanyi kipapa Antoine anyi kutuambila mwakulu wa bena njimi bujito. Thank you, our brother Papa Jean. Here we are in Kamba. Today is o kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani 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 Mwanda Velela Wazola Walembizola Kaka e kaka Yandi kaka Yandi kaka Yandi kaka Okombo ya tata ya mwana Petra Molimo Santu Papa Liboso Topesio merci mingi pe bonne fête ya nouvel an ya le 1er janvier 2025 papa Topesi merci mingi papa ngai nazali papa pasteur komo na ngai papa Mukoko Mwesa Raphaël nazali responsable à paroisse Ilford kuna na Londres na mboka ya Grande-Bretagne papa ya solo na octobre le 12 octobre toyaki feti ya Lingomba comme responsable à paroisse papa au pesenga mission après kozwa bato na kinazonga na mboka na ngai papa osufle nga likambo olobi na ngai te papa Mukoko est-ce que okoki koyela ngai mutuka o precisaki yango Land Rover o babenga Land Rover nde papa nasengaki yo obongisa na ndenge yo obongisaka bana na yo ya Grande-Bretagne obongisaki ya solo to bundani pona kosala likambo oyo yango wana papa likambo esalami nde tokosomba mutuka oyo ezali Land Rover o babenga Defender
comme ezali marque 110 ezali diesel papa ezali na 7 places ezali 3e occupant biso za 3e banda ba fabrika ki yango na année ya 2010 nde biso to kosomba yango po ete banda eza personnel mutali boso asomba ki yango ezaki personnel ya 2e azaki personnel biso to kosomba 3e pe eza personnel papa to sali makasi to kosomba mutuka na propre frais to bambongo na biso ya fonctionnement ya église na kuna na paroisse ya Ilford to sombi mutuka nde tozali koluka dédouanement mais to umelaki mwa muke papa pona koluka mutuka ezali pasi pona koluka pate ezali ancien modèle ya Land Rover mais oyo ezali modèle vraiment ba bomba ki yango mingi ya pesa nanu kitoko papa ezali diesel 7 places pe biso to kosomba yango pona to pesa yango pa yango pa na yo papa simo ki manki anga nzambe na biso yo ozali nzambe yo ozali pembe biso to yelu eloko ya pembe biso pe to pesi yo papa maboko na biso za pembe pe motema na biso za pembe. Bon, to sali musalo yo toyebi ke ezalaki pasi bitumba me makambo na yo papa ezalaka bitumba tosilisi yango na papa toye kopesa yo eloko papa kanisela biso ya solo tosalaki 3 kits nationaux na ndenge lelo bopesaki banationaux ekomaki na national alors bango balingaki bazwa relève baya kozwa mutuka mais papa na bonzame na yo lobaki nasengaki papa mokoko aya kotika nde makambo ekomaki ndengwana nde mutuka esombami na fonctionnement to frais ya paroisse ya Ilford tozwaki pe papa ba contribution na ba paroisse mususu tel que paroisse ya Birmingham ya Stockwell pe paroisse à Londres mais tellement biso to dominaki na kopesa ba contribution na biso yangwana papa to tiaki commission batikeli ngai rapport nyonso to salaki papa na noir et blanc pamba te na tiaki bango liboso basala musala nde to sali yango papa mutuka yango yo eza pona yo be fongola makambo nyonso tu na yaki na Kinshasa papa yaki directement à Kinshasa et vendu na centre pendant 3 semaines papa mutuka oyo ezali na assurance nango tosali pe ezali na plaque nango si tozwi po ete ya kosalisa yo mais plaque malheureusement papa ebimaki te mais okozwa yango epai ya papa Maurice dinze ye azali na ngai awa nde aya kotikela bino na assurance na plaque papa mutuka ndenge papa nalobi liboso eza ya niongo te tozwi eloko ya mutu te mpona kosukisa papa na kati ya mutuka biloko ezali na 400 teni ya ba corps médical donc eza na kati tozali na bakoupe pe tozali na ba bilamba oyo baye kopesa ba mama na batata baye kopesa oyo ezokende na bureau ya entraide nde papa nyonso musala te kosala mpona mokwalelo tokopesa yo yango mais eloko tozali koloba ezali bilamba ezali ya ba corps médical tokoloba ba docteur na ba infirmier pe ba personnel pe bakokolata yango mais loko moko tomonaka papa ele toza kofongola bamosusu bazozwa yango basalela yango lokola bamenisie banini eza kosakanela ba infirmier teni wana ezali ba code médical mais bato mosusu omona bake kozwa yango baosalela yango bilanga ezali soni
je crois papa de la ville soka moni yo ekozala esengo te. Donc papa na ba maman soki ba infirmier bakozwa ata misato mine eza ba infirmier na biso bazala propre biso bazo soigner biso. Mais yo zui yango okosalela yango bilanga to ozali maçon nini ezali vraiment malamu te. Toyoka na bata mama parce que mba liboso to salaka yango ekomaka muntu mususu azui yango ake kotia yango na hôpital ya ye moko. Ezali malamu te. Papa azali komona pasi na makambo oyo biso tozali kosala. Yango papa pona bosengi na biso tozala makambo mingi. Tokufeli. Bureau paroissial esili. Papa, eza émotion. Pambate, diak responsable na ngai, na 3 ans yeko kufa. Lelo yo, mama oyo azalaki caissière yeko kufa. Année passée, moi nazali kosaka na mwana secrétaire na ngai toke na bandako lundi akufi ezali kaka décembre. Papa ezali soni mingi paroisse bambuta bazali kokufa lelo tozali so na mama azalaki dirigeant mwana dirigeant pe azalaki caissière na biso mama ya malamu asali musala ye pe muta contribuer ye pe muta zui ba contribution nyonso tosombela mutuka lelo oyo papa azali na ndako malili. Il faut nazonga noki tokunda le 11 papa salisa biso pe bongisa bureau paroissial na ngai poto sala malamu même pas na ngai te même aninga mususu toza ebele obongisela biso paroisse bato mususu bakota diacre responsable azate azongesa bozwa ya ye papa lelo yo caissière na biso akei comptable abela AVC nyonso ezali pasi même sangai papa pona bato batambusa biso me liwa papa bongisela biso pona lelo nasuki wana okomba tata mwana peta mulimo santo amen. Papa Simon Kimba Ukiangani oye. Papa Simon Kimba Ukiangani oye. Papa Simon Kimba Ukiangani oye. Papa Simon Kimba Ukiangani wazola wanemizela kaka ekaka yerani kaka Papa na suka soki na lobi mabe ezala na bandimi na ona to beti mabaku pona mutuka na o to bango o ba betsaki biso mabaku po mutuka ekoma pamba te bitumba ezalaki lelo eza mokolo ya le premier to limbisani biso nyonso po ete mbula oyo totambusa yango na bolingo mibeko pe misala okomba tata mwana pe limo santo amen. Papa oyo ezali rapport
Kimbangizi oye! Kamba oye! Apandisa oye! Toyoki bie toyoki te. Likambo oyo mutu nyonso alingi aya na nkamba. Tozomona ke biloko mingi ezozangela biso. Yango nayebisaki papa nga alingaka Land Rover parce que papa mfuma mbanza aza kotambola na Land Rover. Papa mfuma longa alobi kende komema papa yo moko kuna na nkamba nde nayaki kovanda o. Ntango namoni papa mokoko na biso Land Rover kaka 4x4 eza boye po na potopoto ezali pasi. Ozomema papa soki amoni ke patinage alobi nakitanga alobi te kokita te to continue tobimi. Alors usala wa bosali nga na sepeli mingi bukonzi na ndenge tozali koyamba konzi ya leta konzi ya mangomba batu kaka so totali valeur ya mutu topesi mutu ka azongisi. Alors tozala nango mingi po lisali sio isuki ekomi komona na ekozala malamu bongo bie bongo te pili kanisi ekenaki mosika batata tolobi bosomba bateau de pêche likambo wana tozobona nango etango namoni ke bamama basombi oyo bamindele baza koya yalobi bango mpe po baza na eloko na bango kuna ebanda kotambusa bango yango nayebiso tindelanga Land Rover. Naye komona na France batindaki mutuka toza nango. États-Unis pe basombi eza na nzela eza bongo nini yango Willis ba marque kala Willis moko deja toza nango. États-Unis pe basombi lisusu ezoya eza na 2023. Hein? Il y a 2023. 2023. Ingeda papa. Oh. Ils appelaient Sika. Voilà. Kamba suna za biloko wana wa tingi ba petit porteur zoko kweya to tindika ba kotina kati ba ko sabango ya o biso ba jeune to telemela makambo yo biso ba jeune makasi ezali nano makila na ma ezotambola te tato azali 3e âge. Est-ce que Sima comme maman? Nandika comme Sima? Jeune, hein? Voilà. Dans la raison. Ba jeune to yokana to kangana kaka. Pour ba projet za ebele. Papa suki akemboka nini? Kuna ba kotangela ba discours wana akopesa ye protocole ya simbiango. Tango ekoma na nkamba ekoti na biro bayibike batu wana basengi boye. Sikoyo biso nde toza kokokisa makambo wana. Wana eza sekre me po boyebaka makambo wana. Boyoki bapesa biso mabele ebele. Soki otali mabele wana bapaster balandelaka mpenza te. Bazobotola biso bazosala makambo boye. Mais sikoyo totelemila makambo wana parce que toza mpe na baavocat na lingomba bazali te. Voilà. Tina wana balobaki botanga tosimba lingomba. Likambo ya lingomba batelemelaka yango. Nga namoni ke lutendeli ndambu ezokende nga lobi te tolona tobokola basoso. Boulangerie fo ezala, restaurant monene fo ezala. Mutu ake kotambola na ye akozonga nzala te. Mabe te malamu.
tomoni pe koreki azosala bilanga loso kuna naza na esengo bamusicien na kinkewa devoir ya kinkewa eza monene mpona bangombe mpe bamilk bacorne buf kinkewa yango napesanga na bamusicien basala makasi basalaka batour mpe kolesa bato oyo bazosala kuna baprojet oyo boza koloba nde yango wana boyebaka likambo monene ezoyela biso papa Mbenza atelemeli bio malamu to mabe tolakisa na mokili consolidation ya bandi etamboli mokili mobimba yango wana papa pasteur émotion esali yo oyo batiki biso bakufeli na maboko na biso soki oluki bango bazali wapi soki obengi bazonga bakozonga te biso tozala mpasi kuna bisengo ezali bongo be bongo te kaka ndenge bosengi liwa etelema maladi elongwa wana toza d'accord mais émotion donc tolongola yango lelo soki abimi yango bokoyamba ye kolela tolelaka mais soki abimi yango bokoyamba ye Josué akufi Satana akena tata Nzambe mwana na yo oyo alati mabe Nzambe asalaki nini abenganaki Josué alelongwa ange latisa ye pourtant bazotambola na Moïse ye mutu akotaki na mboka elaka ye mutu azokokamala mabele bongo be bongo te bongo yo Satana oyokoloba ke alati mabe olatisa ye bilamba kitoko mowoyi soki balatisi ye soki abimi kaka peut-être yo mutu omoni ye loba soki olobi te mowoyi soki alobi mongongo ekosala nini ekangami na mokili mosala ya Nzambe eza ya pamba te eza ya lifuti nango toyokani sino mosala mosali kuna na Londres na paroisse na yo tosepeli mingi tika toyamba eloko na biso na kombo misato na kombo ya tata mwana tata molimo santo soki mpe occasion mosusu emonani bolemba biso te na bakouple mpe toyambi yango siko de la ville tourne na yo baloba Kimbangismo ye tobongisa maboko totonda malende si ya Nzambe na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo tokobonza soki tosilisi bino baprotocole bozwi bakupe wana tokopesa oyo ya biso bakupe tobondela na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo bobatelaki biso na butu bobatela biso mokolo ya lelo le 1er janvier na mikolo eza koya liboso ane mobimba totiango na maboko na bino banzambe na biso mabe ezala te pasi ezala te kimi ezala mokili mobimba tomimi banzoto awa banzoto tomemaka ezala makambo mingi tokoma kolala na malade kolamuka na malade nzoto ya malade esalaka te nzoto ya kimia yango esalaka misala awa na nkamba Yerusalemi kolo Yesu papa Kimbango bokangaki likambo kobikisa loposo mwindo bomonaki ete pasi ya moto mwindo eumeli ntango molai boloko nango 4400 ans ya boloko ya moto mwindo boyaki korekipere biso kolo alobi nga nakei wana koya kosala ya mingi akoleka
emonanaka le 6 avril 1921 papa Kimbangu bandaki misala na yo ya kobikisa bato maladi wana nkamba osalaka makambo ya ndenge na ndenge bikisa pe biso na mabota toza ya koningana na bandako pe toza koningana maladi eleki bamaladi nde ezomeba biso na nzela liwa na 21 liwa etelemaka 9 ans bato bazali kokufa te kaka kosambela koyemba banzembo kokumisa yo tata nzambe abolobi totonga Yerusalemi liwa etelema maladi elonga kati na biso tosala mosala oyo bopesi biso maladi oyo etiaka satana na nzoto ya moto nzambe nde moto alongolaka ye moko satana akokoka kolongola te po ye te moto asala nzoto bino nde mosala biso elanga ezali monene basali bazali moke biso bato tozosala kati na elanga tala ndenge toza koniokwama ata tosimbami na maboko bato mabe boza na nguya mpe makasi ya kolongola biso na maboko bato mabe wana tolotaka nde mabe soki tolamuki nzoto malamu te toyokaka motu pasi miso kingo motema maboko mokongo libumu ti makolo mai te makila te tension l'estomac malaria typhoïde hémorroïde diabète PC maladie ya ndeke cancer cardiaque AVC opération na nzoto banzoto ekoma na bambeli opération salisa biso na bopito bato batondi na badispensaire bato batondi na bandako bato balalelali mpo na malade na biso bato ye na batikali famille ndako sunga biso nyonso tozala malamu motu nde yango ekanisaka oyo tosalelaka motu soki ekanisi te moyo osala mosala ezali te mingi tokoma kobela pasi ya motu na baperte de mémoire salisa pasi ya motu esila miso molakisi ya nzela misala nyonso tosalaka miso ekomi na molili miso ezokende kokufa salisa pasi ya miso esila oyo tomelaka oyo toliaka elekaka na kingo mingi mpe tokoma maladi ya kingo salisa pasi ya kingo esila maboko nde yango esimbaka esalaka misala tokomi mpe na maladi na maboko salisa biso mokongo nde esimbi nzoto mobimba ovanda mokongo pasi olala mokongo pasi otelema mokongo pasi otambola mokongo pasi silisa maladi eza na mokongo motema kovimba cardiaque tension komata tension nde ebebisaka barein silisa maladi ya tension silisa mpe maladi ya motema kovimba oyo toliaka tomelaka ekendaka na libumu typhoïde malaria libumu kosoa estomac opération kaka na libumu silisa pasi ya libumu makolo nde déplace ya moto teke totambolaka makolo kovimba mbazo rhumatisme mingai na nzoto eloko ya malonga na nzoto eza susu te salisa biso tata nzambe osalaki moto kolo yesu otiaki makila na mai tata Kimbangu otiaki pema biloko misato wana nde esimbaka moto makila soki ezali kosila moto wana kozala mpasi mai soki ezosila mai nzoto mpe kozala pasi pema soki ebebi mpe mpasi ekoteli yo ndeko liwa basanza oyo na biso ezalaka bongo batiaka biso na liste tokufa lelo lobi mosika bafievre bagripe bakosukosu bamalaria batyphoïde mai makila kosila na nzoto kosanza diare mipepe wana nde kosilisa tozala malamu na 21 olobi bana botanga mokili oyo bino moko bokotambusa tomoni yango na Afrique centrale biso moko tozotambusa mikili na biso mosala nde esimbaka mutu soki aza na mosala te vi ya pasi mingi batanga basilisa basalaka te bango nde kopesa misala oyo bazosala na leta promotion na fonction na misala na bango commerce ezosimba lisusu te
ba client bazali te bibisela biso bato baba na kosomba biso pambola nzoto pambola maboko pambola misala na biso tata mama babalani mabote eza te pesa bango bana wana bakoya kosala misala oyo tozosala lelo mingi mpe na babali te fongola nzela mabala mwana soki asengi lipa bakopesa ye libanga te bakopesa ye lipa mwana soki asengi mbisi ya mai bakopesa ye nyoka te bakopesa ye mbisi ya mai oyo yo kosenga yango mpe bakopesa yo tuyaka maboko pamba tondisa ya molimo tokokende nango mpo nzete ya bomoi eza na yerusalemi mai ya bomoi eza na yerusalemi elakisi ke puissance ya nzambe ezali awa kanisa ya moto nyonso ndenge tokoti nde tokobima tokende kokuta bachangement ya makambo nyonso moto na moto ndenge azosengela mabondeli na ye bapamboli akende nango na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen diansuka lwela gambo te to souhaiter bino bonne fête. Merci to yambi yango. Ladies and gentlemen, all's well that ends well. Today is a the first day of the year 2025 here in Kamba, New Jerusalem. We've been with our Lord Simon Kimbangu. Let us be well, brothers and sisters. Today is a great day. We wish to everyone Happy New Year. A year of wealth, a year of health. Let us have what we have. So, all's well that ends well, says English people. We should be glad as the Lord has told us we have to follow three things to follow the way of God. Nenge toyokanaki tokomi na déjeuner ya papa. Tokomi na déjeuner ya papa. Sika moko te tozala kaka wana papa te tokomi na ngonga tolobaki ete likambo na likambo ekozalaka na ntango na yango tokende mutika te zonga place ozokende yaka nanu tosilisa nanu awa bongo na nsima tokende na temple après temple wana toke kofete bonne année na biso mais tout d'abord nzambe na biso ete ya solo tosilisa oyo tozali nango awa na ngonga kaka ya muke tozala ya mukuse tokende musika te toya kaka bo ete tosilisa yaka mpona déjeuner ya bapapa ndenge obongisaki lekasani ezali deja liboso. Voilà bamambre nyonso ya Congo Central mokonzi na bino abengi bino mpona minute moko na se ya nzete ya manga wana bamambre nyonso ya Congo Central bokuta mokonzi